Matondo bandeko balandi émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka mbote na bino yonso bandeko ya Mwanda oyo tango yonso boze kolanda biso na RSM poninite na radio ya RTAK topesi bino penza mbote ezekoleka bongo na bokasi ya ngunza Mwanda ngoma poninite ngunza mabiala pe bongo ngunza vela malanda lelo biso lisusu liboso na bino ndenge tomesanaka koloba manaka ye koyaka be kozongisa conscience ya bayindo na nzoto ya bayindo po utamwa ntango moyindo aze kotambola na kozanga conscience yango moyindo alei na fulu yango moyindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moyindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songi ya nzila fu mokusu kia mozala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 tokolikia toze kokoba kobeta lisolo ya formatage puis installation ya nouveau programme na basorvo ya bayindo mbala eleki na masolo ye tozalaki nango topesaki bandakisa to bandimbola ya maye kolakisaka na bomo ya moyindo ke baformataki pe bainstallaki programme mosusu nani aformataki nani installaki loposo pembe baye ko formater baye ko kombolo qualité baye ko kombolo mayele pe bwanya ya bayindo po ba installer nini bozoba botau bolema kati ya bomo ya bayindo tokolikia tango yonso tolekaka tolakisaka moyindo batangisi lelo na etelo te moyindo oyo a transformaka mokili moyindo oyo abongolaka nde mokili adui mabele atumbi asali ebende ye moka misalaki milunga na ye câble ya cuivre moyindo asalaki makwangola na ye asalaki epasola na ye yango toze na bankombo na yango asalaki likonga na ye tolotolo moyindo misalelaki biso aze na biango posa sans concours ya etelo ya bapaya tango tokutani na loposo pembe baye histoire lelo ze kotanga manetelo on dirait loposo moyindo abandi betango oyo biso tokutani na loposo pembe donc 14e siècle histoire ya moyindo ze ko bandela wana batangisi biso be moyindo moko ya mobola batangisi biso be moyindo moko ya inconscient batangisi biso moyindo moko observateur moyindo moko motali ya mokili nzoka nde biso bayindo nde bakolo civilisation biso nde bamobanda fondation po mokili ebeta lisolo ya civilisation moyindo Afrique berceau de l'humanité te non seulement pour mikwa ya kalakale monanaki awo mais te po départ ya yonso ebandelaki awo epai na biso bandeko batangi etelo ya bapaya bandeko baze kotangisa na etelo ya bapaya bino bandeko ya Mwanda sofre tango yonso soko toze koleka tango ndeko na biso chumbu likambo na moto te le serpent noir soko azena na micro boko silikaka ndeko ndombele alobaka mwa mingi ya kritikaka te toze na problème particulier te na élite intellectuelle mais toze na problème ya système éducatif bango baze ko reproduire nini exactement oyo loposo pembe alingaki to aliki bango ba reproduire baze ko enseigner bato nini o loposo pembe akumbeli biso nzoka nde programme yonso loposo pembe akumbi sur le plan politique sur le plan religieux sur le plan éducatif to sur le plan scientifique
yonso ezepo ya kolongola mayele pe bwanya na cerveau ya bayini. Yo moko moto komi kotangisa oyo ezeko formate ba génération suivante. Bankoko ya biso batambolaka bolumbu. Te professeur des universités ndazeko tangisa yango. Moto ya zeko former batonde atangisi yango. Bakoko ya baindo balaki sauvage. Balaki ba sauvage na nini? Te ba joyi ba vidéo ba joyi ba photo ya bato moko bolumbu ba bomba be ba sexe ba fandi na ba mboka ba ndako ba case moko ya ndele balobi botala ndenge ba loposo pembe bakutaka bino te to limbola ba cache sexe wana ye na tango nini mais tango ba incendier ba village tango ba incendier ba mboka ya bankoko bazeko kima molatu ezeko katana bato ba vivana na mokili ya gero ba yebi ozaki na pantalon ya kaki e katanaka ezeko si la valeur tie eko koma coupe eko koma na litaba mais bakoko wana lokwa baki bato ya pideur baki bato ya bonzambe bolumbu na bango ekokaki te komona na miso ya bato yonso nde bakomaki kokanga biloko yonso baze komona wana po ya koprotéger bolumbu na bango bakangi soko kitendi bakokanga soko mposo ya makemba oyo kakeze koprotéger na tango wana bolumbu na yemona na te yango ba utiliser mais toloba te bankoko na biso balataka soko mposo ya nyama soko poso ya nzete soko balobi poso ya nyama na elekoni poso tozongi ne bandeli bankoko ba utilisaki bisalelo naturel po ba se servir na yango yambo bakoma na tango ya ko transformer yango elite intellectuelle ezeko tangisa nesongenzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola bazeko koba koleka na etando tango yonso bazeko koleka na etando bazeko loba to bongo système éducatif bazeko préparer biso kozala auxiliaire to kosala bepo ya kosunga mondela ko kisa mposa yango to pesa kanda kisa ba basilisi na ista batangi nini basali nini sima ya kotanga te basala ka be de vie surtout le plan oyo bakei kotanga soko la mécanique oyo bakosala be de vie somba pièce oyo il faut ba changer joint de kilas joint wana nanya salaka loposo pembe donc atangi etelo po banda kotekisa bisalelo loposo pembe basilisi na médecine aibika kabe ko sala ordonnance baibika kabe ko sala ordonnance po etekisa nini nkisi ya loposo pembe lelo na bino bandeko ya mwanda tolobaka bozalaka ekenge loposo pembe kaboli bamboka ti ba guerre ethnique partout na Afrika soko bokei na Mali bokoka ke otobengaka ba guerre tribale eze lokwa masekite kenda na Côte d'Ivoire kenda na Burkina Faso epai na biso kolobate batombola mosusu na système ya songi diviser pour mieux régner principe de base ya loposo pembe bino bandeko bozeko landanga na mwanda soko na zeli boso ya bandeko basolongo na zeko sola na bango soko na bina ngina bala muoyo bandeko basolongo bakoyebisa ngai ndeko ndombele komekate wana bandoki soko pe na baluki pa ndeko mungoyo na lobina ndeko mungoyo ndana komi na posa na bala ezendakisa na zena posa ko bala te boligoso ali ezendakisa to zeko pesa soko na zena bandeko mungoyo bawoyo na ibisi bango na lingina kenda koluka mwasi epai ya basolongo bakolo bakomekate basolongo ba vrai bandoki mais bose kaka on dirait deux tribus majeures et simbi mwanda tango bino mibale bokoka na kate basolongo na baoyo bakolo mwanda raison pour laquelle lelo ba chinois bakomi kosala mobeko na océan wana pétrole ya mwande kendaka
bakotisi courant na mwanda village bakotisi courant na Kindofula tozalaki na mwanda village bato ya mwanda village bazali ko regretter balobi tozalaka pe na boîte de nuit awa tala formatage tango bango bazali kozwa minere bomengo mayeyantina bati courant po bobeteke miziki bafongoli baba masanga ya malili ekoti bato bazali kokoba kolangwa bango bazali kokenda kosala fortune nayebi te nombre de baril oyo lelo tokoki koloba Perenco asalaka autant de baril oyo bango baloba na gouvernement na biso soko azali ko extraire 9000 barils na onshore oyo ya lobaki soko azali ko extraire plus de 12000 barils na offshore yepe moto ayebisaki biso to verifia te adu pétrole brut yambobo yebake biso awa na mboka na biso na barete ya communauté internationale to koki ko raffiner te to koki ko sala usine ya ko raffiner pétrole te ba dui ba kei nango tango ko zonga ba ko tekela biso ba kolo bomengo produit fini poto sala banzila to somba goudron to somba gasoil to ba mazout to somba essence to somba fuel to somba kérosène ba dérivé yonso oyo ebimika na pétrole brut ba ko tekela biso yango ndambo bato ya mbongo ya mwanda pona yebi bozali pe bokolanda ka biso bozepe kolanda na tambo bokanisaka nini po ya mwanda tolobi mondela yaki ko formater lelo tozali komona programme moko ya kolona banzete eze kokota lelo nzete nini bozali kolona acacia po après bozwa nini te na bankoko na biso bayaki bato ya mayele c'est-à-dire nzete ezali kaka te po ekela mopepe po esala photosynthèse ndenge totangi na siku miase mono anza moto akobenda oxygène abimisi gaz carbonique o nzete ekozwa mpe na turo na ye vice versa photosynthèse wana ezali kosalema nyama moto ekelamu to végétation yango ntina ya nzete mais nzete à part photosynthèse à part kopesa yo kokelela yo oxygène maze na bantina ebele soko toloni mangolo mais na mangolo tokosalelaka yango mpe bankisi mposo wana bandeko banganga buka bayebi mais toze na yango moko mbuma mangolo oyo bato bakosalela bajus soko jus de mangue soko kuti yango na carton epai ya loposo pembe obengi jus de mangue osombi yango na motu ya likolo mais tango yo loni acacia po obuka nini po jwa nini na acacia te mais oze komona na sima ya programme wana élite intellectuelle ndeze ko accompagner non esengi tolona banzete mais tolona nini abondance bakelaka yango soko loposo pemba kolona acacia epai na yaze mboka oyo banzete botaka ezanga ntina feuille de laurier botaka nde epai na ye te nkasa mobimba to tokisi yango nzira moko na madeso kolomba nkasa wana etikali kaka makasi neyebi te yaka nkasa nini botala biloko oyo botaka epai ya loposo pembe mais biso toze paradis terrestre mabele oyo kobokoloko mokili curieusement balakisi yo kolona acacia nzeto eza inutile oyo kobotaka eloko te mais mangolo na yo bitabe na yo safu na yo yonso makemba na yo yango ekendaka epai na bango bandeko ya mwanda nalandaka mituna na bino mwa mingi tango yonso manake kopesamaka tango yonso emission kolekaka ebele ya bato bakobengaka biso na kanda tango mosupu ayoki message ye mbala ya liboso boni bobenga nesungi ya nzina fumukusu kia munzana mpanda na ngola ndoki moto azali koluka bolamu ya bato te tolobaka soko po ya succès eze na makambo ebele ya succès sans danger
Obineti ko comme pasteur, c'est-à-dire eze makambo moko ya succès sans danger, obandika ka ko exploiter bateau. Mbongo ya mabonze bandiko ya oze ko tia na poche, oze ko kosa bango, bo espérer na paradis moko imaginaire, oze ko kosa bango na ba verset ya pamba pamba. Mais makambo yo batumbela yango ya kimpa vita na 1706. Makambo yo yango bakatela yango roi Vitankanga Motu bamemi na Nazareth na Luanda bakeko kosalela misa. Makambo ye yango bakangela fumu kimbango mibutu kumisato na boloko. Makambo ye yango Mbuta Lumumba zangela tombe. Makambo ye yango Muze Kabila akufa na mbende ya bokonzi. Soko nesonganzi la fumu kusuke muzana panda na ngola ba ye ineleko ye po ya kote ya sango ya lobiko ya loposo moindo po baze bongo bakobi misala ya 1921. Soko bapona makite bakokenda na ndelo eze facile. Pe bagani mais bomonaka ba pasteur yonso bakweya. C'est ka yebi Biblia moko le kabango. Soko ezalaki po ya misolo. Soko ezalaki po ya intérêt égoïste à côté ya pe Biblia wana a gagné bomoi avec facilité sans danger. Mais si on accepte que ça la mosala oyo, ba yebi ba risque oyo bato baleka, ba juaka. Te po basé ba ponani. Pe basé na assurance, ya eleko yo tozali. Yango bomona katolobaka bosilika kate po AVC komi. Po tango yoso moto fandi na kwa moko akana ko sala mabe na batinda mito na likambo ye. Mopanga atata keliko na seko za baliko na bino. Po eleko yezeleko yaliko kisi kolandela bilaka ya fumo kimba metoko ya liboso na bino po ya ko déprogrammer lisusu programme wana loposo pemba instalaka bande ko ba informaticien ba yeba kaloko nito lingaka kolobela na formatage parmi ba éléments oyo loposo pemba instalaka ba angelo ba mindele wana yango zena ba cerveau ya bato bande ko boze ko landanga siko de partout na mwanda na bamboka yonso ya njonga njingeza la te kuna na baki soko tolobi tata nzambe yo moko zui tata moko ya mokolo ya pembe ya mondele otie nzefu ya molai ya pembe kitati na se ofandisi na kiti moko ekongalaka tamu sopo simbisi nzete moko boye ye wana nzambe okokipola tise couronne ye wana nde nzambe soko tolobi ba angelou yo moko moni mindele moko bazena mapapu ya pigeon wana nde ba angelo soko to bandika ko beta lisolo ya mfer lifelo yo moko moni ba indolo kwa ndeko ndombele liboso na bino boye olatisi mapapu ya ngembo okobakisa mokila osimbisi fourche azeko bwaka bato na moto wana formatage wana balongoli moindo kibomoto na programme wana loposo pembe instalaka akomisa bato banguna c'est-à-dire tango na mwanda tozena na ndeko na biso moko amonaka quelque chose il fallait to sunga possibilité na bango ndambo ya makoki na bango ezala po ya bolamu ya ba mwande ezala po ya bolamu ya biso yonso bamboka ya njonga njinga mais c'est contraire. Seconde comme c'est comme on a quelque chose, il faut à la combattre. Il faut à la combattre. Pour bato balingite, ya mimona ka ye nani, ya kanisa ka ye nani, ye. Biloko wana, yango esali ete loposo pembe akoba ko renye telelo. Ba indo entre bango batia na escalier te. Mais batia na kande poso ya etabe. Poso ya etabe. Ingeta toko yamba bato biso bana ya mwanda to bato ya bondeko ya bolingo mais ingeta tango toze komona lelo motauti mosika de milliers de kilomètres ba chinois ba yei basali soko bato ezeko jwambisi bakomi ko tekela na bakolo océan to lo bango atandenge wana mbisi mais biso bato ya mwanda otozena mwa makoki po nini foto sala kaka babwa tu soko ya 3 mètres yango wana bato bakokota na mona haute main te balongola biso molimo
ya bolingo ya kosangana. Babato ya minene to monaka ba pakebo soko to pesinda kisa ya France. France a kokia sala coque ba français ba homme d'affaires français ba sangeni ba timi solo ba sali coque ba koki kokenda koluka homme d'affaires mosusu allemand to anglais kuna pe ba luki soko ba moteur ba yeyi batido eze association bato ba sangani tolobi bien ba mboka différent ba pays ya kokesana likanisi bandi na France ba kotisi Allemagne ba kotisi Grande-Bretagne ba kotisi soko Belgique ba kotisi Suisse ba bongisi mikanda kaka ba signer contrat na mosala na biso tokosala oyo intel tokojwa oyo oya tiaki oyo par na ye oyo yango wana bonzambe moto na moto azeko kumba bombashi na yango biso tolobine lekoyo ezeleko ya siku mia semono anza bokomona ke tango tata mokeli ajwili kanisi ya kosala mokili atindi milimo o bakei kotonga na se ya mabele o bakei kotonga na likolo ya mabele mosu bakei kotonga na mopepe basusu bakei kotonga na mai baye yonso bakendeki kotonga batikali kuna bambasi kapita ya eteni wana nde basali mobeko to bajwi bakombo ya biteni wana na ibike zensiku bandeko ya mwanda tant moso explication na media to kokota na bozindo te bobenga numero ya serpent noir ndeko chumbu likambo na moto te bobenga to tata makese wana bazeba bandeko bazeko kamba na info presse mwanda to ndeko zeis to ndeko chimba maka wana bako guide bino lolenge nini bokoki kotanga siku mia semono anza bato na bato bakumbi expertise na bango o bakendeki kotonga na se ya mabele batsali yonso eze lokola bomengo ya se ya mabele biloko yonso tomonaka na se ya mabele milimo nde kendeki kosala o bakendeki kotonga likolo ya mabele tomo ekipe na ekipe esali mosala na yango nde bapesi rapport bosangani wana yonso nde mokili emonani moto ndeko ndombele moto ngunza mwanda ngoma eta moto aze moko ebele na kati ya moko c'est-à-dire kuna bateya biso moto azalaka kaka bazwaki putulu basangisi potopoto bafulifu te moto aze mélange ya ba matière première ebele bosangani ya mabanga ya ebandeli ebele matière basaleli lolemo yango te ya motema matière basaleli motema yango te ya lisu matière basaleli ya lisu yango te ya motema yango te ya foi to yango te ya mokwa nzoto ya moto eze mélange ya ba matière ebele mais basangeni yonso po basala nzoto moko tobengi moto azali na batioterie na kati po etambusa makila ezali na tioterie mosusu uniquement tolo bape régie des eaux se référa tioterie mosusu be ya mai motema azali na temps na ye bakelela ye yango oyo arespectaka yango kaka so motema azali kobeta lisusu te balobi okomi na problème ya cœur il faut bakenda kotala mouvement pompelaka makila na oyo ya ndenge abendelaka ezali respecté yango tosali entre parenthèses na bandeko bomelaka kisi ya vitamine bokeba moteur etikali moke nzoto ekomi monene ezali lokwa moteur ayi este bolingi ebenda epave ya remorque to ya jeke moteur wana ekosika yonso ya nzoto ya moto ezali très bien étudié basangisi esali moto mais po nini te biso tokopie tata keli likolo na se moto na mwanda azali na qualité na ye moto wana ye azalaka makasi na eloko boye ye azalaka pe makasi na eloko boye ope kuna na eloko po nini te tosangena tosala eloko moko ya malonga mpo na mwanda système éducatif
awa déjà na siège ya ba institution na capitale bato bakotanga ka po basala eloko te moto moko oyo aze mayele oyo atangi etelo ya bapayo aze professeur soko alingi débat naze prêt na affronter ye approuver bolamu ya etelo ya bapaya awa na République démocratique ya Congo soko ezali koloba français naze désolé pour moi il y a 2 ans français alobaka français qui toko koleka un licencié na ipene na biso awa na français ezali nango ka nkota français kokai kozala langue ya communication ezali mayele te bachinois lelo bakomi premier soko grande puissance économique bayebi français te bokenda kotala notice ya biloko eutaka Chine bautilisaka moke anglais mais français même pas mais États-Unis a defaki mbongo na Chine telelo Chine azali na droit de l'homme te moto akolobela bachinois te mpo baze bagrand baze kopese boyokaka batindaka bainspecteur bakenda kotala kosala contrôle ya baarme ya destruction massive mais na Chine boyoka te bakenda batangi nini ete Mao Tse-tung etanga sali révolution culturelle bazongeli ba valeur ancestrale na bango yango tango bakutani na fe maréchal Mobutu ayebisi habite zonga kenda kola musamilimo ya bankoko na yo tala esika politique ya retour à l'authenticité utaki Mobutu alingaki azala grand ni tete motema ya manjoli njonjo ya église catholique bautiliza cardinal Malula nde baye kobungisa vision ya président Mobutu koloba retour te loba recours recours wana ba combattre eti lobi sima lobi ba cotiser na prima kuria esili papa koya na Zaire Mobutu fokula obanda komela communion esili kaka yonso maréchal a échoué mais etelo na mwanda baze kotanga nini etelo ze likambo eze kokumbela bino solution na mikakatano yeboze na yango bana batangaka commercial na mwanda littéraire scientifique biochimie maths physique bakei na biloko yonso kwa kezalaka wape yango eze kuna après tango bobimisi ba finaliste soko bazui bac d'état sima nango basali nini sima na yango basali nini te bakomi lisusu charge po ya mboka natamboli na babalabala ya mwanda naze komona pe bilenge basi baze kotuna nga tata o matapunda te na mwanda ba cheval bakoma te bangonde ba cheval na mwanda ba investissement ezekaka ba hotel moto wana sali hotel te lokwa lié ya passage pona ba touriste te asali hotel ndako ya ekobo bilenge moko basangani bakei kosala ekobo tout le monde na balabala ebi ndenge bakoti kuna bakei eze kosalema na miso ya autorité na miso ya bato yonso na basere bakei wango groupe ya intercession bangangi kuna na église bakei kosukisa na hotel mais po nini te to exploiter ba valeur mwanda toze na mabele toze na bazamba oyo lelo eze kosala eloko te po nini te bato batanga mais ngai na telemi na océan ndeko moko eze kolakisa nga ndenge nini différence kokotisa bwato na océan na différence kokotisa bwato na fleuve mais eze court mobimba na ebite bango moko bandeko na ngai ba pêcheur ya océan soko bayebaka ke baze na savoir soko ezalaki mondele aye atia yango na syllabus ekomi école marine bato bakotangaka mai mais boyebi soko moto akumbaka bwato na fleuve aze na problème ya kokotisa bwato na ye na océan po océan arefulaka chaque minute mais bino boze na système soko océan refule na kozonga na ye bino bolandi oyo moto soko auti kosala pêche
na ebale to na fleuve et ko senga zo notion wana po sokote akotika la kokota te soka tibwatu à chaque fois osemba na ko tindika elibanda mais to lobi est-ce que tel alors bande ko ya mwando boze ko landa ngai et sengela ki na ino to ko bakaka ko sala na babwato ya babwa de coffrage to zena facilité to somba pe bateau de pêche to fabriquer pe bateau de pêche ba kontina biso ya territoire ya mwanda ba kontina biso ba député provinciaux yonso boze kuna to kanisaka nini po ya mwanda to kanisaka nini po ya mboka na biso yo to zena formatage ya loposo pembe montoloni fleur mbe obino bolbaka fololo ye wana c'est plus important ye wana c'est plus évolué que moto aloni matembe même okili aloposo pembe basé koloni sabino ba inutile ndenge batangisi biso inutile polo bito sala inutile ndenge baloni su akasia oloni inutile polo bobuka inutile okobuka nini na akasia okobuka inutile osali bwato oloni inutile okobuka soko koloba kaka mbisi ya moke ya kolia pona yo pona nzala ya moke mais bankoko na biso basalaki deux sortes ya bilanga investissement à long terme na investissement à court terme tango azali kosala bilanga soka kosala pilipili soka kosala tomate aubergine yango po ebotaka lombangu epermetaka ye à vivre mais akolona café akolona safu akolona avocat po yango kosimba bomoi na ye asali pilipili soko après trimestre moko avuzi ateki wana po na vie quotidienne mais asali pe investissement à long terme café na ngai oyo kokomisa nga mutambongo olobi banzete na ngai ya malala oyo kokomisa nga mutambongo olobi est-ce que lelo noki pe na mwanda pe mosale komika kotumbaka makala ete waneze vu facile à loposo pembe waneze vu aloni sibiso eloko te poto buke eloko te formatage yango ne songedira fumukusu kya muzana mpanda na ngola ba yeyi lelo na boyebi bobi maneno na ba distraction wana o leader moko komaki fumukusu moto ya Kabila bomoni lelo président Kabila zeli susu te mokonzi to komi na président Félix Tshisekedi même mosaleze kokoba tango ne songenzira babandi mosala babandi na ba homme religieux yango bomonaki ba débat na ba pasteur na ba musulman na bato ya ndenge na ndenge na domaine wana ne songenzira baze kolaka soko to kolongo yawa toko kenda na ba homme politique bomonaki tango yonso ko banda 2015 na suka 2016 2017 2018 ezalaki tango ya ba homme politique to réussir pour organiser l'élection na fond propre ya mboka président Kabila keya tiki ata nyongo ya infronté balaki sika wato komi na ba homme de science trois pouvoirs oyo mfumuki mbango azalaki na yango lokwa ba koba misala ya 1921 batambusi bongo bokonzi wana misato mokili pe salami na 3 temps wana tout invisible insensible wana mokili atata mokeli likanisi cause toyeyi na invisible et sensible mon pepe religion évolution siku miase mono wanza toye na visible sensible mai mon pepe leki likolo na se wana nsiku mon pepe mati likolo mai etikali na se tango ya politique après to continue bikela mosala tango ngo yangoyo
bato batanga kapoba milongola na mpasi. Na mwanda totangi nini? Na mwanda tozeko sala nini? Tozeka na zunguluke o bakabolele Equateur. Ngwandi alingaka ngombe te, ngombe alingaka mongo te, mongo alingaka mongando te, mongando alingaka topoke te, topoke alingaka konda te, konda alingaka ngwaka te, bato yonso wana moto na moto azeko zwa position na ye. Congo Central Mondibo alobi yende afandaki na mondele te, montando alobi ntandu mundeli. Kuna bato yonso bayoka na kakaka te. Biloko baluba na balulu wa isimbaka te, babinji na baluba. Donc ezeka ke tumba partout. Munande kuna lobi yende. Bamboka yo, na lobi bien République démocratique ya Congo te. Bamboka yonso ya Afrika ezena bokabwani wana. Bandeko etambeze ngonga. Bazeko sala biso penza sine kuna na bandeko ya Rogi, tozeko benda suka. Metolinga ki lelo na bino bandeko yonso ya mwanda bokolanda biso ndeko ndombele. Tomona ki motuna moko ndeko na biso chumbu baglisa ki biso balobi ndeko moko atuni po nini président bo appuyer ki kaka président Kabila lelo na président Félix Tshisekedi bozeko appuyer tete waneze bato ba mal intentionné. C'est-à-dire to appuyer ki président Kabila te, to appuyer ki combat. To appuyer ki combat wana lit wana. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Yakim Pavita, Wanabiso. Nous sommes les descendants de Fumukimbang, Wanabiso. Mbuta Lumumba, Wanabiso. Bongo Motalobi Ndengwana soka sisi discours. Toko bete be maboko. Toko bete be maboko. Président Félix Tshisekedi Bayei, toko pese bango mo Congote. Pour toute autorité vient de Dieu. Bon continuons ce que vous avez ensemble. Mais alors, tant qu'il n'y a pas de pasteur côté Diemboka, tokangi pe misote, tokangi pe monokote, tokangi matoite. Toleki na etando tongangi, tango yonso président zala pridon. Soko zeko pesa mboka oyo pa ya Yesu, ezeko miti monena libulu oyo kozindisa yo. Pomboka oyo totambola kana bilaka ya Fumukimbangu kasi ya Yesu te. Soko ezaki na moto moko, dirigeant mokonzi moko, alobaki Fumukusu aliaka mbongo ya pouvoir, guerre d'esprit. Wana comportement mondele. Comportement mondele. Olingite moto, ndeko na yo zo escalier. Soko base ko tanga mingi, ngaba ko mona ngate te. Baboya Fumukimbangu matana 1921 lelo bango pe baebanite. Nzoka soko bandimaka Fumukimbangu matana 1921. Ndelelo bango pe bafandi na ngwende ya bokonzi. Bondi manesongi anzila bakoba misala ya 1921. Po tuluku ya bangunza yonso base ko landa na religion africaine. Bazwa pe ngwende ya bokonzi. Soko bolanda ki biso lolenge longobani bozongisi matondo na tata kwa ku image po nini te na bandeko na biso nyonso ya technique ya RSN po nini te bandeko na biso ya RTAK oyo penza tango yonso na bolingo yonso bazeko sunga sango oyo ekomela bino na baibazwami na bilanga na baibazwami na kati ya ebale na baibazwami bisika yonso bandeko ba mapinga tokosolola pe na bino tango yali bozena mosala monene bozena mosala ya vocation bino nde basantu mais tokamwa kapele lelo un militaire a commis pasteur nzoka bino bozeko sala mosala moko soko na Yesu atangisa makila pona bana Israël bino pe boko tangisa ka makila pona ekolo Congo tokozwa tango ya kobeta masolo na ba konzionso ya yeteni ya baki matondo ndenge bo yambaki biso tolobi kimia ya Fumukimbangu balongo pe bankoko ezala o mabota ya bana ya mwanda tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo mingi.